Mbote bandeko balandi ya vérité universelle. Bienvenue dans l'émission Nabino Tovan de Lango, votre émission que vous aimez tant, présentée par votre humble servante Fallon Tetila. Le l'autre Rovan de la Nini, Tozovan de la vraiment dossier à sœur Eliane Bafeno. Au combo Neyebani, Missous va bien à combo à sœur Eliane Kapinga. To évite wapi vrai combo naie ou soit wapi faux combo naie. Et comme vous remarquez, nous sommes aujourd'hui assis au plateau. Naba concert nanga, tozana ndeko Rachel et tozana ndeko Joyce Tumba bango nde penza to meka ko vandela makambo yo et tosana bango analyse longo sur la fuite ya sœur Eliane Bafeno. To yebaki bien que sœur Eliane Bafeno a fongola ka bongo procès agenda ko funda pasteur Moïse Mbiye, le pasteur responsable de l'église Cité Bethel au Kambara penza numéro 1 à Cité Bethel, accusé qui est par viol au penza abandé ko sala eba abus sexuel et phénomène sextapé wana et ça qui bon pena buzz na internet to eba ki dossier wana malamu. Et la sœur Eliane akenda ko porter plainte contre le pasteur Moïse Mbiye a outé isusu ko sa point de presse moro ko loba que a réglara 4 fois par semaine et où ils ont impossible. Le pasteur Moïse Mbiye a avorté 3 fois et en plus ils ont eu un enfant et dossier en penza et kenda ki mbutu mingi kasi lelo sœur Eliane Bafeno akimi a remona na te justice et koluka parce que ba avocat na ye collectif oazwaki et ndenge bayokana ki na mbongo ezaki bongo te et la sœur Eliane a abusé confiance face à ba avocat na ye et bon ba avocat na babaluki bayebaki bongo comporter sœur Eliane Bafeno plainte. Comme je vous ai annoncé tozana kata plateau na ba concert nanga na pesa bango mbote ndeko ze fongola biso caméra pour que masole bana mona mboka Rachel. Bonjour. Bonjour Fallon. Ndeko Joyce mbote na yo. 3 fois de plateau to la mukana nous vraiment. Vraiment. Tolenge kana nosa kibino bolandi lisolango pe boye bien ngomala poza ba pandisango et sœur Eliane Bafeno akenda ko porter mona mboka Moïse Mbiye plainte au hasard responsable numéro 1 église Cité Bethel to ebi dossier ngo ndenge banda ko mema makasi ya kokamwa sœur Eliane Bafeno a rapporté disparu mona mboka Joyce. Merci Fallon pour na maloba. En tout cas na yeba ke to koma na point naïba qui m'a cambo nyoso ikuma parce que na debi ya problème déjà Eliane a kotisa bato belé déjà na mbutu bato belé déjà na histoire na bango bato mususu bazwa ka courage ko finga pasteur Moïse Mbiye po bayeba makambo te en tout cas ba comment vraiment très dessus bato ne soit côté là Eliane pour nga na debi ya problème Eliane na pasteur Moïse Mbiye na ba ko kota naïba ka ke za terrain glissant na loba vérité na loba lokuta en tout cas comment na pasteur Moïse Mbiye toyebi nga vraiment na ndimela ki makambo wana te parce que biso nso toyebi na bolingo ndeza boy soki lelo tozonga mamke nde Eliane alobaki ke pasteur Moïse Mbiye alongola ke bazemba nini bongo ba ebela ba fiyo ba na nzela kuta sena mobile 10 ans mobile alongola 17 afunde panani akena na tribunal anani combien de filles au bazo ba relation sérieuse na mibali 20 ans 23 ans mobile ke bala mwasi déception oh bavanda na mibali bavanda na mobile babimana mobile ke sente mwasi muso akotisa ndako biso nso to bito to telema yo pesa problème okuta na mona bolingo ye pa pesa shot ninga pena pesa shot na ngase ke parquet na biso kotonda tana makaba ba dossier cop ya bolingo po to benga ngo ezara cop sono ba parents ba yebi en hôtel to sala na cop na biso mbale là déjà ba parents ba yebi cop wana en tout cas so esimbité ba tikaka parce que so esimbinde ba mobile ya pas ba famille de ba vendre na famille ba maman ba beti maboko ba papa ba bimo na biso ki divorce par là na lobani par là na lobake kota la Eliane oye na église ba to bibi na frère Christian
frère Christian ko fate frère Christian zavi fiancé na ye toye nzemba ye oyo Moïse Mbi ayembela yango mpona mabalo esalamaki sika bazwa ata nzembo yo obi bayembelaki yango nini elekisaki bayembelaki yango bon yo olobi ke oreglaka so mpe difa na sanza nini esenga te totya difa mpo kampo fa moke mpo wana toyokele mawa te abakisa mpo toyokele sumawa oyeli biso lisusu ke o nde eza boekutu bakende olongolanga zembi na nga na yo biso misato toza na kati ya plateau toza bana basi toyebi ndenge nini ke mwasi bakolongola jamais zemi na se ya drogue ya lokuta poso balongola yo meka ngo ponga na ba prendre nga que balongola zemi na drogue falon totangi to ça ta ba recherche totangi to ça ba recherche dans internet so balongola zemi na se ya drogue là bozonga conscience au mona ni bozonga mona makila siko ya mona kama makila wana tende franchement moi ba comme so na ba internet ba tout nde bazo salela ngo ba émission ba miso bazo comprendre non te tozo ngana toza na quand toza pona pasteur Moïse Mbi te toza pona Eliane te mais on peut sa position ko za pour pasteur Moïse te ngana pona pasteur Moïse Mbi te babaka nzamba loba la Bible nous dit ye moko ayebi ndenge nini moni pasteur Moïse Mbi ako koya 7 fois mais son nzamba bia tongolé alimbisa e nanga na otozana loko loba jamais la justice soki nzamba lobi lelo ke eza nzela ko isaki pasteur Moïse Mbi etom supo ayeba monene na nzamba wana ba biso mingi ezosala passe ezani bosala kongo bato bayebaki te bale bosukisa ngo elie na rata na so pe $10,000 na loba ke pasteur Moïse Mbi ayela Eric Mandala bengaka Eric Mandala côté les docteurs les ignorants je te salue au côté c'est na ba problème mo eza raté oh tala moni so bazo 10,000 to ba moni elonga $10,000 ngazo tono degré ba mbongo nyonso ba diaspora ba tinde ko somba lopango na kisenzo ba bi donc amo makambo ya esa vraiment pas komona que l'état pétisaki place 20 personnes bazali 10 personnes mais to 20 ya sangisi ba tout point de presse voilà ba caméra ako YouTube elinga bongo te bezi faut les mamba ko ça po ya zo mbongo voilà tala ba caméra to mona place ana pona oyebisa biso nini ke ese bavoko bango bazwi na l'équipe Francis Kalombo na kokota dossier moto fi wana abimaki so pe sœur na ye wana nzoka banda na ye bandeko te po fi wana oleka na YouTube oloba siko tonzimelele ndenge nini ele na ebe luka ndembongo to moni la koyo luka succès na base na internet to sungo to peso ngo mele ba kela resila yo mondo olela to pese makamo to peso makamo me base internet ezo ma defo te to kamo ndeni ya zongi defo eza kamba moko leka ni sili to kopona ndeni ya zo o mate ke to ko ba nyoso betonka mutu so akomi kutina pesa na liso na vomi kutala na ne ata mama ba kufela mobali oui ndeko Joyce zemi kaka fayo kasi te sala pesa Moïse Mbi obala ete akobala ete sika ba yoka na yo za akobala ete poso obali ya osufu na kati ndako libala oke obenga bandani pona ndako libala to yebi so secret libala obakota na ndako libala na makasi te polo leso mobala olingo te la ko tembeke okoti na kati ndako na mama oyo omona tala ena mibala muso anko osali tout mobala balo peza ota vraiment bo olali 4 heures bois kapasi mobala lala yeta e 12 heures olobani ko lingende ko libala mona koti so kasi zwa na oto na bala te na célibataire mais voilà no monde to abeto ba mikete to tangi to ba gratuit ba lisusu ba misuka to na biso ba zapi ba licencié donc to vandi vraiment ba niveau universitaire wana vraiment to zuipe mingi to yokoli pe belé na ba recherche sur internet na ba église au pe na ba recherche perso na ba ka ba turbulence mo pe to kutena na makamnyo se kolisi biso po lelo to lobake to bali na biso to bali te mais to mususu ba expérience to za na to lekita mususu pe na ba simso mabala katandako to l'équipe bango tom sou pourquoi parce que bango de basa de na katanda ko ena mutu sou akoti libala mais ayeba kite nini o elekisi libala moni belé babala ka pona baninga ba mona ko lati vol lati musepme o yebi teke là ko koti déjà na katanda ko na déjà ko minosi ya il faut yeba ko sibio nyonso ko mobali no ko bana ça bon to tika na yo te tozongelo sima to pesa malbala mwana mboka Rachel concert journaliste na kata Congo Suisse ndeko Rachel analyse ni nous apporter par rapport à dossier ngambo sono yo wisala ranzo to malili Charles de Poule on peut non le Charles de Poule de tambol na ndoto donc ça fait très mal de voir que bande ko na biso basi lo lenge ba se comporter so na lobinde ko na biso basi te que Eliane Azaka Emote. On voit beaucoup de filles au lelo bakomi ko sala makambo moko n'habite so ba conscience na bango
et ça vraiment nakibomoto ndeko falloir en place voilà. Je ne sais pas parce que non il va te place ni toi mais maman ce n'est pas seulement le pasteur Moïse Mbié. Moi j'ai beaucoup de respect envers le pasteur nazalaka na beaucoup ya na ba estime pas na ba pasteur pour na ba pasteur parce que bango hein ce sont des ouins et les ouins là bisote mutopona bango yembo kwa yebi bango voilà donc ce qui est moko de toujours ça ba makambo to ba makambo ni makambo ngo to ça la pas banani ngana lo ba mi ba jango et pas banani il faut vraiment tout ça na beaucoup ba estime belé pas ba sala nzambe. Ça me fait mal de voir les lots bana basi lo lengeni ni ba se comporter envers le serviteur de Dieu. Et tout ça la passe moi si le kolanga ndeko Eliane Sikazali je la condamne pas je ne condamne pas non plus le pasteur obika s'appelle Libomate Eliane wala mukaka boye bazeli il s'agit aussi de sa vie en tant que femme ndeko Falone oui il s'agit de sa vie hein koluka vie ezantiaka te vie il faut koluka mona ndenge moko bosolo hein toza bana na nzambe eria kendaki na kati ya église ebi que je suis une sœur en Christ hein na kepo na blague te si réellement le pasteur Moïse Mbié alongoli sa bazemi si réellement pasteur Moïse Mbié y est réellement à Tanaramakila 4 fois par semaine par mois une fois par semaine c'est pas normal hein tout ko c'est la tout ce ko c'est la nzambe makambo hein nzambe tango akeli biso boye hein ayebi ke moi si na moi tout monde ma règle la biso une fois. Oui ça arrive perturbation oui ça arrive pour un peu peut-être comme mais que peut-être que 4 fois par mois non aussi quand on fait la maman de bana na nzambe surtout ba servante ce que Liane Lelo tatanga maki na kata cité Bethel parce que elle était partie comme une servante de Dieu qui serpent elle a la servante de Dieu. Mais vous la condamnez aussi pourquoi? Moi je la condamne pas. Elle est une femme, il faut bala, aza mwasi, il faut bota. Mais koye bandenge nini yako benda likambango par rapport à qui? Ngana zolo bala mingi bana nzambe, surtout les femmes. Nous avons beaucoup de problèmes biso bana basi. Toza vraiment toye baté sikani ni tozo kende sikani toza makolo. Bana basi mususu ba oya ka ba jip milai na kati ya église. Mais tu vois qui sont nzambe te. Soko koti makambo ebele ozo leka na kati ya église. Omona ke bato ba on mela ba problème. Ce sont des femmes. Ba clique moi le bato na pasteur, bato c'est ça. J'ai du mal à comprendre que toi tu es une servante au Yakana église, chantre, protocole, Ozoya, on a intérêt. On a intérêt. On a église. Faut pas pour intérêt à bateau. Mais intérêt à biso et zalande dans Zambé. Parce que c'est Dieu qui récompense. Le Eliane récompense n'avait pas pasteur Moïse Mbié. Point d'interrogation. Entre parenthèses. C'est à elle. Voilà. C'est à elle. Mais chassons que biso bana Nzambe tango tokenda na kati ya église et tonga. Ce n'est pas seulement libala. Ce n'est pas seulement que Nzambe pesa ngai bana. Non, yeba qu'intérêt eza ya Nzambe. Tout temps dans la vie à sanctification c'est très important. Et là on a lingana matélé à moi c'est très important vie à sanctification. Quand tu mens et on autres temps dans la vie na ya milinga vie à nyoka. Yeba que na kamunyo so ça na kuku nous les femmes et bibana pour ça. Maman fallo. Et comme il m'a quoi ça, c'est ça maintenant. Les autres tout côté parce que tout c'est là. Non, le bateau que tout c'est là parce que biso moto éviter. Hein, tu as la raté bisika basala makambwana. Mais moi faut pas y on a qui que bobeta cop one. On y c'est pour la fille mususu. Ils ont prendre des contrats. Ah, l'église va quitter. Ma chère, peut-être si mité négociation et on va le même. Ah, nous sommes combien d'années bah je n'ai pas dit. Libale. Peuple biso la journaliste dans la place. Non, que pas passer Moïse Mbié. Calme-toi ma soeur. Calme-toi. Yaya eloko eleki kotika
Isate. C'est voilà. Elle aimait beaucoup le frère Moïse Mbili. Il aimait pour Azalaki garçon Papa, maman, moi voilà. Ça m'intéresse même pas ce qui est mobile, mais il y a que Eliane plutôt, Alinga qui Moïse Mbili. Tu as comme un niveau, et ça les passe. Plus, ma soeur, on a en Christ. Restons dans le Seigneur. Et ça, bien, surtout autant de la vie à sanctification dans ma famille. Le dire de marcher dans la vie de sanctification, c'est tellement facile, mais le pratiquer, c'est tout un problème. Pour la soulabiso de Joyce, tous on se maloba sœur Eliane Nazaki liboma pété. Peut-être bazaki na contrat moko ba 26 pe ba paquet simbité avibo na les gananzela média pour makambo yeba. Voilà, no moninga de Joyce ndé nazapo. Na sala ba émission sur YouTube et tout. Mais na mi yebindenge na tamba. C'est ça parce que nous sala na biso ya YouTube ezara trop précis. Surtout tu basala na ba chaîne na biso local ba tank pe comment ba mi tambola ko mi bakisa. Et puis que na mi pese exemple na ngapo na boyo tanga ba kombo. Falo na obi manande ko no mo ba mobala na mbongo. Yo sala que ndeko no mobali to bi manene ndingo batama. Et simbité. Et puis que non rien na médiaté. Et puis pourquoi non rien na médiaté? YouTube garde ba image. Voilà. Ata leloté. Lobi na obota bana ba kola. Bana ngale ba ndotala. Ah maman nous daka journaliste. Série mo bengindaka. Moi je me rappelle copie na ngamo ka betena nga lisolo. Maman la bango sala publicité momboé. Publicité mo l'air molière azom sa ba archive akala. Bakendo se retrouver longa maman ba on a kata publicité wana. Elingelo bani. Kata to barotika. Elingelo bani. L'air déjà ba archive etika li bongo. Elena kasate ke ninga salama to efasate. Ngana depuis l'histoire wana na betela mutu mo l'histoire na bisie Elena za mwasi. Au bala. Exala na ngo peke na mobalo esimbité tam so avec mobala vie. Okolinga mobali mingi. So kaza mobala vie no teza numéro sapat na hote esimbate. Pour ça continuer et salopasi. Et pour salopasi ozoka musapi asuka. Obando tambola tengu. Là otambola tengu ozoka na musapi. Ozade na katanda ko eza trop tard pour okoma déjà na bana. Siko obando tala natika bana ngatala. Pas ce divorce, beaucoup de bateaux, les camons de boyer, biso ba parents ba divorcer na kata top na bana. Et même ça même moral la bana. Boyer baté maman ni papa oyer la bino, to papa maman ni oyer la bino o linga bino de ba parents na bino bazaki. Eliane auta ko l'exception fiancé. Binga na oka ki passe te que Eliane komona vidéo Eliane oui bimankana. Et ça n'enga pas oui ni et ça n'enga pas pourquoi. Eliane un jour le lors comme la bana. Azala maman autom soza cadre membre quelque part azapena mona déjà ndenge bia wanga na bakiza mwana ete surtout pas na mwana yenda ko yeba pour mwana na déjà okola mikolo comme na mwana neva na YouTube na Facebook Claire mwana mwana makamba bongo oui biso talango oyoka passe nga esalanga passe pourquoi esalanga passe YouTube etikalaka fala lelo vidéo mo beko bimanakini ba moni biso na kisasa bazana na moyo ebisa biso teke moni ba vidéo na bomoni bo efasa na ko efasa yo efasa te biso nso bakina taku bo ese so likamba ba cash ne me ba otamba na lo kwa we mutu so nzime futa ne 5000 francs mais ata sans cash ne kotala sœur Hélène a eu tout collecté biso ni ce qui biso sous belle famille na ye fiancé ba kende na église a pasteur mon beba sambeleli bango o to vendi sou bendi kabango ezo ni mais franchement o la natilani na belle famille ba lingo soki ba lingo pona pèse là mobalo on vend de nda ku moko o lo bani to ke boko ke peut na mobale biso ba congolais to zanga na ba blo mo beto banga raté to ko ta na fête mo be ti contact fille de publier mutakala te comment tout monde c'est argent oui biso ba congolais to ka sonité o ma ko to mutu ko tani ka tam suna supermarché pamba lipa na ngape o ngape na sala yo mo biteli pour moi et le comme on songo na bébé comme mais comment les kanaka comment ko betolo mususu ko yo mo mitali pour les ana bokena Facebook vandi fille mo ba mona na yo te tam mususu mais au fur ça va nzembaye oyo mususu ko bakisi yenge ba publier yekuta ko sila pasteur mo makambo et que dama et mobala ko lingo réputation et si bébé si place c'est mieux que richesse ngana kanisa kinde sœur Eliane yaki bona kanisa ki ke ayiko
nga na yebaki ayaki obongisa. Oui, to côté là qui je suis Eliane, je suis Nancy, ça fait mal. Oui, nakolo ba je suis Eliane mais na muté maloté. Nakolo ba je suis Eliane na lingo te balé ki nona bande kono ba lingo te. Nakolo ba je suis Eliane mais te ko si ba obi ba mususu na mona na makamba Moïse Mbiye pasteur Moïse Mbiye taka ba mususu ba kome ko ba tina ba mission na mo ba kangedi za pasteur Moïse Mbiye ba que ça désordre na limité. Comment na bateau bazaki simana ba avocat o ba soutenir que ba mona que oui pour liboso yelo ba kini je fais ça pour na ba âme na sauver ba âme mais to moni na sauver ba âme en chou ba diaspora pesi mbongo de pa okyo so ba le pompa nchata orphelinat poto nzimaki yondo kendo sala tabato zali oui tout ça va jeter ba diaspora le batinda ba mbongo na moso ba soutenir mutu ba soutenir yo na boso ba te le ba otinda mbongo po ba soutenir yo il faut pe ba mona oya bango po mutu so akoza kana 50 € ne famille zo senga apesi to na bike nzambe na likolo amoni o ngana te yo pe zo mbongo ne ba to ba monsieur Doris vraiment nzamba pambola obi 50 € na yo ke otongi 3 niveaux na opona yo na famille bolala po do bola mutu na tongo otikenda kilota mukuse yo na Instagram ozosa ba live en direct bat batala yo non biso to kaseke ile ndinga ki bongo Eliane vraiment ndinga ki bongo yaki vraiment pona talaka likambo pasteur Moïse Mbiye tisiko alobati trop silencieux babi yo babaka silence frappaka mutu so avant donc amona avant kimia akosi au pasteur akimaki au pasteur asalibo na biso nyoso toyebike to ba problème monde entier biso nyoso to vanda mutu okimo zo avion na njili pour les kateli peut-être que tokimo aussi peut-être na ninga mutu bon laisser bon biso toyebele Eliane ba film nzoka za Eliane Kapinga papa na toyebaki ke papa na baleka ki na TV na biso papa na papa na été siko to banga pe poto yo bimato ba ke mama na été siko ko sala biso pe pas sa bon poids depuis de tina so na moni nzaba libisa so sert Eliane na simbi bible aye pote yanga na yo kate on a comme la condamnation celle de la condamnation dans sens que on m'a dit mutu so ko za bon wende motema mais là on va neka ba makamna yo na youtube biso ba kine to yeba ni falo na ko na be na ndo raison na rande ma babuzo ba nonyo so sala ngai loko vraiment là abimisa ki deuxième fiancé na senga nzambe mais senga bi oui nzambe vraiment asalaka omona que akolo kota mutu na sama tsolo voilà sœur Eliane alekine be preuve makasi menza basungi apesi elonga na fiancé fallait pas azongela l'histoire il fallait pas pour belé na YouTube ndo zela zonga et puis que ndo zela puis que procès ke ndaka bon oh ba sambara kuna nangana yo to yebite ezaki na kati bato batika ba misala muto olongwa nda ku never ate na justice kuna bato mutu ba bengana bango mutu ba kwesa bambongo na bango kuna bato mutu eloko oleza te mais azwaka élément donc yo zamba preuve comment yo zamba preuve que tinde ba preuve na Canada bozana ndeko bana na nini te na bel ndeko bana na nini na kisasa te pourquoi des sona bina ba preuve na bandeko na bana ko tindela bino munyoso pour sona bike pa na bakanginga to ba yibinga téléphone e fa pa lon bakangi yo zanga ngote pour mikolo ko te comme boso na mutu ba voix azwika ordinateur na benti ba voix na ni a bombi dans mon ordinateur pa yibike WhatsApp et ba réinitialiser un mon téléphone on va d'abord en tout cas sœur Hélène fallait pas zonger là-dessus omoninga ko na lingo ko ta vraiment Théo passer Moïse Mbiye te passer Moïse Mbiye a mo sala nzambe pour ni to tanga mingi kombo ya sœur Hélène parce que sœur Hélène de mutaka na likambo passer Moïse Mbiye te mutaka na likambo vraiment de Joyce merci to pesa de Rachel Soumaloba parce que télévision zangonga to moni sœur Eliane makambo ebima ki na pasteur Moïse Mbiye lelo akimi to ze sur un phénomène sous na ibité na Congo ba mami ba bimé belé mami épisode et de toi dans mami atiki malédiction na Congo et longue mami pasteur Moïse Mbiye sœur Eliane abimi et longue sœur Eliane et comme sous la sœur mo mikolo zo sa succès nevek mukuna affaire sextape biso basi to lingi ni mama to banga nzambe amakambo vraiment nazolinga te po basala nzambe baza ba ouin to banga nzambe tolongela mama mimi kutaza mutu moko banga na nzambe te mwasi ya pembe akwesa gouverneur akwesa na gouverneur ozomona akenda siko wana kututuko ndime ye ateka na ye molimo na ye basala akaka bakonzi bongo siko yo peno uti na kati oye pena tina église oya lelo oyo sœur soi-disant
que azalaki mwasi ya mutu moko azalaki prophète na kati ya ACK mais ye ti tokóma ti na niveau wana e mami soki mami qui est là encore benga komona ndo olingi nga bakomisa soki mima nde nazoyoka ti kóma na niveau wana ya 4e 3e pourquoi salut ti na niveau 4e vidéo do bato balembi na bango bamona basugolwa po eveye moko na pesi makasi pas azalaki na ye mosala azalaki na ye une servante te po yo toko oza mosala ya nzambe oza mwana mwasi oyo ozalaki oui soit disant mwasi ya mosala ya nzambe okoka okoma ti nga soki harcèlement eza première fois je vais dénoncer je vous dis mona nzambe nyonso amoni ke harcèlement oui ça arrive toi na corps toi na babi bible c'est sur la chair est faible l'esprit est bien disposé il y a za mo ça na nzambe po mona que mon pasteur pourquoi arriver-tu à un niveau que pasteur pour la première fois harceler à un niveau oh non je dois dénoncer atiki deuxième fois alandi lisuka loko ngo atiki buka lopangu na ye omobali na sema buka lopangu nini loba yango mutu mwa bisinga mais soko semer loko qu'est-ce que signifie semer quelque chose tu n'as plus l'idée de le reprendre c'est ça mais mobali sema lopangu mais toujours semer des autres biso ba na nzambe siko combien plus fort to robenda ba oyo baza na mokili po ba bino moko vous n'êtes pas l'exemple biso surtout le maman d'aujourd'hui le femme de l'église o ba benga biso ba maman o ne ba tonga ba bi église o ezangi ba maman église a tonga maté mais quand tu es toi yo moko miyeba que c'est moi qui construis si na niveau ya ko détruire première fois deuxième fois to longwe na Eliane to komi na yo mami soki mami to ngotanga skombolo mingi te po Eliane da sali succès to lingite yo pozwa base to lingite mais bo banga nzambe to banga nzambe to tika ba n'importe quoi surtout pour na basali na ye ngana lo ba bongo parce que je n'ai pas naza famille à papa mukuna te naza famille à frère Moïse te mais je suis dans le Seigneur et dans le Seigneur on se supporte bible ça biso et si comme otomoko aza faible vous les forts soutenir ya mwana na lobaka biso bana na nzambe nyonso to bana ko soutenir les âmes qui sont faibles tu vas la soutenir ba âme oyo lelo baza na perdement parce que tout le monde a makamba boy ya foi na ye eza ya ngate donc chacun de nous aza na kondima na ye so lelo to monde a makamba boy a combler plus forte bato baza libanda bato baza kati na bonzambe te ba ko rejoindre pour na mboka ya tata toza na posa bato ebele donc makambo comme ça que ba dépeuple quand nzambe ko ba musuba ko ko na parce que ça bande musuba ba sali ba vidéo ba pasteur bo décevoir biso pasteur beaucoup no sa biso les gens confirment directement soyons forts na makambo vous voyez que cette chose ba makambo ils ont même sur na temps de la fin bino mo comprendre makambo na kaleza la raté biso mo ba maman biso ba mais non pas juste là dignité d'une femme moi si le lo ata ni sous-vêtements na mais lelo mais toke wapi makambo mozo kende kaka ya na ba église nde na ba église pardon ba maman to bongola mitema na bosolo tout tambola na bosolo et to kende ko sala ba makambo na mama ngapi na mama nanga j'ai ma vie privée voilà moi ça ma vie privée Joyce pas la vie privée c'est Dieu qui voit voilà yeba ke nzamba omona yo quand tu pries bible ça biso lorsque nous prions entre dans ta chambre ferme ta porte prie ton Dieu quand tu fais tes choses au salango yo moko seul avec Dieu mais tant au moni qui vient moi yo il fait pas fouka donc tu je m'en fous tu t'en fous de tout aujourd'hui parce que Dieu azali
Zambazali. Vraiment, Zambazali, merci beaucoup. Tout le monde a la sous-émission, aussi conseil. Et pas de Rachel, journaliste à Congo Suisse, tout le monde plateau, c'est ma consoeur. Pour moi, il peut bien que tout ça, à YouTube, mais bon, Zambé quand même est vendu. Donc, vous sentez vraiment édification dans Malobanae. Nous passons la parole et pas à moi, Mboka Joyce, ma consoeur. Un mot par rapport au phénomène sextapé de pasteur Mokuna et puis un conseil aussi pour tout le monde a sous-canal. C'est que moi je veux dire effectivement que tous les malédictions sont les savoir. Bisomoko tous on sera malédiction. Pourquoi je dis des malédictions? Parce que nous avons tout azan yemwa imamamni asinyana nzambe. Pasteur Moïse Mbi alliance na bango pasteur Moïse Mbi ngana zalate alliance pasteur Mukuna ngana zalate mais koko matina divo pasteur Mukuna d'abord pasteur mais papa papa bana papa ba trésor Mukuna papa penzala tout moni bani awebele ba olobebele ba okota makambo so bani ba telemela ko to moni nga vraiment na histoire à pasteur Mukuna na olingo ko tatekuna je batinda ba vidéo ma mère a bisinga lobby ngako na bi maman batinda ba vidéo pasteur Mukuna malédiction voilà et puis nga na kote maman na katelo kwa na makasi ngambo na bi mutu kutala apesa nga vie naissance a bisinga déjà za malédiction ce ko ba o bazion ba partager ce ko to yebite omoni malédiction ya kalelo te kalobi tenga na mwa lokwa mboka Kongo tozo malédiction ni ba tuna bango te là tozo ba malédiction Rachel pourquoi là na lobi que tozo ba malédiction mais pour to komi kokota mingi na sentiment eloko so ye total kana on te ke mutu wana za na to boite ezeloko déjà to moni ezeloko ebimi mais faut ça les langues na sagesse pour falloir ngana koko ya na tali ko tala baloba déjà ko mona molumbu to nzoto ya papa to ya mutu eza malédiction na biloko ba ko ba na ko konte ba nzoto o de to moni bo ndo ko konte de to oui sentiment quand que to moni là ba so tike ba malédiction oui to ba malédiction sans le savoir na loba ngana likamana lingo ko to mote po nga déjà makambo so ekomi bato musuba lobeza ekoti politique ekoti nini na kokolo bango te en tout cas na osenga kama wanzambe ekita na mboka Congo na bandeko basali biloko bongo pa mosala nzambe mawanzambe pe likolo na bango mawanzambe bomeza likolo na biso pona elobi nango ata prophète ngefa lobi ke ba mokileza tourna tour nani abomba vidéo na yo nani abomba vidéo na ona abomba photo na yango to yebite tozaka na makambo te makambo euti wapi menga na osenga nzamba lola ayokela biso mawasi na biso apesa bato pe bazoki makasi kaka et oleka na une fois lenga na loba il fallait pas de évêque aleka na nini aleka l'émission voilà c'est qu'il fallait vanda sambela atuna nzambe po famille na lobi ke ça yete ye moko pa lobi yete parce que tout le monde a beaucoup nzoto pesa wana nzoto effecte voilà biso pe batu toza libanda to lobi pete ke zaye to bi pe ke to sa nini to yebite na na loba vérité photo zo loba vérité to ni kuna Facebook to mona ba chelo boko na montre ko to loba te nzambe asuna biso ata lelo te ata lobite moni ba makamyo so eliko vérité iroyeba vérité et ya malembe komaka na le côté où tu as ça c'est bou et comme imba moko dans nzamba sunga biso pe biso bato sala sala pona biso pe to komo ke na ba risque po to komi ko banga déjà donc biso bana bas pe bakande to ko se comporter na YouTube to yeba muta singo photo mutakala ko tinda te po sala ko pe proposa biso za mboko mopaya na sepe na ndeko Joyce ngina bala ye na bosala ki relation bosala ki mi bale na éviter ta motive ya momiga 50 €. Ninga tinde lo photo ya bolumbu ninga parfum to lamba tomba so ninga bala ndeko Joyce ngo bala ndeko Rachel ndeko Fallon yaka bala mo don éviter bambongo ko yaka wana yango tafuka ba photo ya mitaka wana tala juste comédien na biso Aida asala relation na ndeko mobo ebike o mobali nanga basali inane tinda ke ba photo be mais ba fait accompli boto cha biso ya nini moi parfait na botinda ya biso moi ballerine to tinda ba photo mitaka pe na suka boto na biso ba sala mais bana basi na ba na banda bomba se ça va na moi na poto mais vanda kimi
tolobi te bino nyonso boya mabe mpo ya bapoto mpe batikaka pena amene relation moko sérieuse na fille omoni mpe baparisien mosusu aye mpe abali mwasi na ye là vraiment beaucoup de respect à vous le parisien bana poto beaucoup de respect mais mingi toza vraiment trop déçu na babi oyo bozosala nga nayebi ke naa na mutu na nga aza mutu na nga tovandaka na ye oh non fais moi photo fais moi vidéo fais moi ceci on te fait na la fin mabala ta ya bayoutube ata ya bafacebook mpo nzambe ana bisika pambolonabo te bandeko na nga nzambe akopambolo na wenze te na libala nzambe akopambolo na fete ozwi mpe mobali nzambe akopambolo na facebook ozwi mpe libala biso mpe bandeko toye na bayoutube tokosala mosala nzambe mpe akopambola biso mutu moko asepeli na nga un certain Francis, un certain Noël Lemba Matondo, un certain Mutu Boye Boye, au Sepeli Nanga, au Bengi, un certain Vieux d'heure, au Sepeli Nanga, au Bengi, ton de qu'on a Sepeli Nanga, Boye Boye Boye, tout ça libala, mais il n'y a pas si. Ndebo sala biso bandeko basel bandeko Joyce nzamba ni bisarabino parce que ba téléphone a bato comme inondé na mitaka bana bata mikie donc oyebite ba parents ba vanda banda kuna bana ba ko soute donc YouTube est comme une mission pour terre à terre donc on a dit ça comme ça l'habillage à terme na biso to ko katé donc on a muto asali buzz mo journaliste mo to chroniqueuse mo aleki elle dit n'importe quoi il dit n'importe quoi to éviter puis monsieur bon ça suivi ou édification et la maté mais na comme on est sur brotala talinga zappé na comme on est stobi et brotala merci beaucoup bande monanga bon s'abonner sous pour que numéro téléphone na bino pour bato ko ba recevoir ba conseil to peni ba ko joindre na lingi na bisa mutu moko na minute oyo vraiment na nga pasteur te bo wana ma pasteur te na ka Rachel Gikange journaliste ya Congo Suisse TV en tout cas to bongo la mitema tout tambola la vie mo ya bien parce que les lots tout le monde a boyé mais le seul source makamba souka donc où il y a souka des anzambé atayo au petit na loka leader ndaza farmoko il y a une place à Zalim bon on a mutema ba OEP bozozela bosala babiloko na bino ya sika oto yebi komona molili o moto mususu a monter kumobo babiloko ya sika ezoya oyo ya ko affaiblir ko ya ko ozwadia corona en tout cas faites attention tout le bango na jeté parce que le frappe de Dieu et qui frappe ya mukili et qui justice tout tambola la vie à sanctification tout tambola la vie à obama nzambe et Dieu va nous bénir il ne manquera pas de nous bénir vie na biso ezaka nzambe soki bino bokoti bamikota kota mais vie na biso eza nzambe en tout cas na lingi na pesa mo numéro na ma téléphone o ACP na biso même civilisation ezanga te mon numéro plus 243 84 037 048 7 plus 243 84 037 048 7 voilà mon numéro yangwana Montréal faut kata ba numéro ba téléphone na batu te tika ba numéro ya téléphone ba benga ba sala ba remarque na ba suggestion na bango et l'autre on a reposé ndeko just numéro ya téléphone tu cache tika numéro ya téléphone. Merci, voilà. merci beaucoup. Merci Nabino sur conseil mom kepa de Golian tala makamnenge balukeli yo tala lelo tala passe vraiment nzambe moko ebi numéro na téléphone pour na bato ba receper na ba benga just tumba o pe ba benga nga pa finga nga merci Nabino mais nabi ke bo finga nga te pour na bitu makamba pasité numéro na ngeza 082 47 34 ça 74 082 47 34 ça 74 082 47 34 ça 74 wana nde bozoa journaliste na bino bo de la rabine de la presse nous a toujours wana na yamba ngamo na yamba téléphone mais bobenga nga pe na linga mabete bobenga nga na linga bien bobenga nga pona conseil bobenga nga to pona pip bobenga nga do buzoba te poso benga pona buzoba na oleka ka en dénoncer donc benga nga pona buzoba te s'il te plaît benga nga vraiment normal. Merci beaucoup. Plus 243 voilà mon pesa beauté plus 243 85 10 57 251 plus 243 85 10 57 251 on a besoin directement na WhatsApp numéro na téléphone on a besoin benga ba remarque parce que je suis na so pour finir tali ngati pour mutali bosa finga mezanga te